Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba okomi lokola fula. Mais doucement. Doucement, chérie. Mais arrête de me bousculer comme ça. Je... Laisse-moi un peu marcher. Merci. J'y arrive plus. Non, on appelle l'ambulance, chérie. Il faut appeler l'ambulance. Courage, mon amour. Courage. Doucement, j'appelle l'ambulance. Mais dépêche-toi. Laisse-moi d'abord m'habiller, chérie. Calme-toi. Oh, chérie. Mais dépêche-toi, j'arrive plus. Dépêche-toi. Ah. Tu fais que traîner là. Tu vois bien que je mal, tu fais que traîner. Chérie, et le médecin, c'est où? Tu appelles, tu prends mon téléphone. J'arrive plus. J'arrive plus. Ça sonne, chérie. J'espère qu'il est encore au boulot. Docteur Pira? Oui, c'est le mari de Madame Silla Christine. Voulez-vous nous envoyer l'ambulance? Oui, on est à la maison, oui. Oui, c'est urgent, oui, c'est urgent. Il semble que... elle est prête à accoucher. D'accord, docteur, d'accord, on attend, oui. Ok. Voilà, chérie, le médecin arrive lui-même avec l'ambulance. Souffle un peu là. J'ai besoin un peu d'air. Souffle. Souffle avec ta bouche là. C'est bon, tu peux arrêter. Tu peux arrêter, c'est bon. C'est bon. Tu as encore besoin de quelque chose? Non, non, non. La trousse est... Tout est là? Tout est prêt. Tout est prêt. Je suis prise. Non, laisse, ça m'étouffe encore. Laisse. Alors là, c'est prêt la trousse? Oui, oui, oui. Il va arriver. Le médecin va arriver. Il vient lui-même. Il est médecin de garde aujourd'hui. J'arrive plus. Non, tiens bon, chérie. Ça passera. C'est l'enfer, j'arrive plus. Ça passera, chérie, ça passera. Papa. Papa, nanga bongo mikolo ebele bondeni boza bien. O mikolo ebele bokobenga mama na yo moko ebike na koka te. Surtout ndenge oza mboka mosika boye papa. Hein? Bobenga nga papa ta une semaine, bobenga ta 3 fois ta 2 fois papa nango benganga. Na botika bino mbale na wenge. Papa. Likamone olingo ebisanga. Papa, yo moko ebike na koli na kokate ba tension ye. To ye ba tension te depuis bo koko na biso. O tension koma ko yela biso to ebite su to kolia kanitsu nini. Olingo ebisanga nini okosanga passe. Oh mama likambo te. Bo sikolo bi surprise yango ya ndenge ni. Baboyo kuna.
mwasi aza bien ozoseka kaka kasi loba na nga nini mwasi asani papa tikolo papa nzapi papa buti mwa mwasi baye basekaka nzambe asali miracle nzambe akosaka te papa tianga kombo ye tianga kombo ye ok tia mwana wana kombo pe ngai nabinelaka ye tia ye kombo ya mama na bana tia ye kombo ya mama na bana ye abotie balobaki abotaka te nzambe akosaka te loba na mama merci ngai nalingi naya kuna papa natia ye walekele ngai moko nabetaka ema ya moto azonga isu bebe papa mpe kunaka yo mondo osala ngai nalia wa nzambe tia ye kombo na ngai kombo na ngai eza explication na ngai ali bobo akamo donc moto amakambe bele ata asalaki te babi asalaki ata alekaki oyo alekaki ata asalaki boni alekaki kombo yango wana mpe abangaka likambo tata elakaka yesu ekamusinga te tosomba biye lelo
Toi qui es l'homme à tourner. Le salut est vrai. Pour parce que Nathaniel Solé qui s'est vraiment à rond-point Gaba. Hein? N'a foutu l'hôtel. Donc 20 000 francs, 2 jours mobile. Qui s'est vraiment tant. Ce qui depuis qu'elle a mené à rénover. Mais c'est ok, qui kala. Bah charge, on peut signer. Non, c'est vraiment une calapé qui n'a rond-point qui sont ok. Bah fini bien quand on a beaucoup rapide. Parce qu'on a compris que c'est échanger que ce qu'on a rond-point transport et la société. Bon. Aujourd'hui, bisanga qui va fini biso. Donc on a le lingue vraiment na zaleli. Donc on a qui na matana mutuka o do bazo finanga 8 na ban. Ya solo wana. Tu n'as pas calendrier na ibela qui Mexico na monique. Bon, tout ça on a rénové, ça va déjà. Ça c'est pas mal na niveau na zaleli vraiment na que kota na mutuka na final. C'est excusez kaka. L'essentiel que le binaton. Pesinga kande. Mais quand même na yeux sengo pour na rénover. Ah. Oui, chérie. Tu es là? Non, je ne suis pas passé à l'hôpital. Je commence par le boulot. Quoi? Je serai là plus tard. Donc, tu ne m'aimes pas venir. Donc, tu mets même un petit bonjour à personne. Tu ne peux pas le faire. Tu as trop de travail. Non, te fâche pas, chérie, te fâche pas. Oui, je m'énerve. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Ta femme a accouché. Donc, quand tu fais l'enfant là, tu ne peux pas prendre soin de l'enfant. Donc, tu abandonnes tout. C'est fini, j'ai l'enfant, c'est fini. Je serai là le soir. Mais tu es mauvais, toi. Non, le soir seulement, chérie. Et puis, j'ai déjà appelé maman. Hein? Donc, c'est ça. Donc, tu préfères que ta maman vienne ici. Vous dites... Quoi? Je comprends pas. Je ne veux pas que ta maman vienne ici. Elle vienne avec de l'eau chaude. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Ma maman est là. La vieille est là. Elle est ici. Pourquoi chercher encore ta maman qu'elle vienne ici? Pour faire quoi? J'ai continué à parler au téléphone, tu as coupé. Attends, tu étais là? Mais tu sais jouer, toi. Mais je t'ai provoqué. Mais comment tu peux faire ça à moi? Mais je voulais simplement te faire Mais parler. je me suis éclatée ici. Je me suis connais. énervée. Tu m'as laissé m'énerver tôt le matin comme ça. Donc tu étais là, là-bas à l'entrée. Je te connais. J'étais à l'entrée, je te provoquais. Je me suis dit, il ne peut pas venir me dire un petit bonjour à passant là. Je ne peux pas aller comme ça. Aussitôt que tu as accouché, le docteur Massamba m'a appelé, le propriétaire de la clinique. Il me dit non, monsieur Lombe, félicitations. Madame Christine a donné naissance à une jolie bébé. Vraiment. Et aussitôt, j'ai appelé Madame Nicole, celle qui nous a reçus la fois dernière. Donc elle t'a tout dit. Elle m'a tout dit. J'ai dit, on lui donne le nom de ma mère. Et aussitôt, ben, je pouvais venir la nuit. Donc toi tu me cherches, hein? Dis-moi. Donc ce que tu disais là-bas au téléphone, c'était pour blaguer ou bien tu me disais la vérité? Dis-moi. Non, la vérité est que, d'abord, félicitations chérie. Je suis passé voir le bébé. Je l'ai déposé à une Donc fleur. tu as commencé déjà là-bas. Madame Donc Nicole tu m'as embêté à me demander le bébé, mais tu étais là. Ah mais non, tu es bizarre toi. Non, Hein? tu es extraordinaire chérie. Ma fille, elle est belle. Très belle. Un peu plus belle que toi chérie, tu sais. Mais moi j'ai déjà vieilli. Non, pas encore. Je suis devenue vieille. Tu n'as plus besoin de moi, c'est ça. Non. Donc tu as dit c'est fini pour elle. Non, Donc... ce sont les autres hommes qui pensent que la femme qui a enfant a perdu. Non, mais Ah, donc tu m'aimes toujours. je t'aime plus qu'hier, plus qu'avant-hier. Tu vas pas fuir. Non, jamais. Ah là, tu me fais du bien quand tu dis ça. Non, chérie, tu sais, ne dépendez pas trop de temps, parce qu'il va falloir que je rejoigne mon poste de travail. Je ne cesserai jamais de te féliciter, de te remercier de m'avoir donné
cette progéniture, sans laquelle je serais un homme comme un bananier sans régime. Tu vois? Vraiment. Chez nous, on dit Nzete Botarate, Bakata Babouak Namoto. Tu dis quoi? Pour traduire que l'arbre qui ne porte pas de fruits mérite d'être coupé et jeté au feu. Ah, c'est ça. Mais là, tu viens de faire de moi un vrai homme. Ah. Et je te disais que l'enfant portera le nom de ma mère. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'elle vienne s'occuper de toi. Et elle le fera avec... je savais qu'on allait arriver là. Avec toi, je savais qu'on allait arriver là. Elle va venir s'occuper de toi, faire quoi ici? Le wallet. C'est-à-dire... Ta maman va venir faire quoi? Les kékélés là, c'est quoi? Elle veut me faire quoi? Les wekélés là. Je t'ai déjà dit au téléphone, qu'est-ce qu'elle me veut, ta maman? Elle veut venir ici pour me renverser de l'eau chaude. Tu trouves ça normal? Et puis tu acceptes? On ne renverse pas de l'eau chaude sur la mer. Plutôt, on la lave avec beaucoup de soin, avec beaucoup de... Mais pourquoi seulement finesse. elle? Mais ta petite sœur là, elle est enceinte, non? Elle ne peut pas s'occuper de ta petite sœur là-bas. Elle accouchera peut-être dans 3-4 mois. Mais qu'elle attend là-bas, pourquoi elle veut venir ici? Ta maman, qui est derrière tout ça? C'est pas toi. C'est pour ton bien. Ta maman, elle cherche toujours avant, c'était un problème d'argent. Elle a laissé le problème d'argent. Maintenant, c'est de l'eau chaude. Elle veut renverser ça sur moi. Donc, tu te caches derrière ta maman. Donc, c'est toi qui as manigancé tout et tu te caches derrière ta maman. Mais n'eût été cette maman-là, tu n'aurais pas l'homme que tu as en face de toi. Moi, je veux pas qu'elle vienne ici. Bon. Là, déjà, on est calme. On est bien là. Chérie, qu'elle reste là-bas. Qu'elle s'occupe de ta soeur. Qu'elle nous laisse en paix. On n'en fera pas. Ma vie, ma maman, moi je veux que mon enfant porte le nom de ma grand-mère ici. Ah, ben, c'est pas de refus, on peut bien. On va pas discuter, c'est notre première fillette. On en aura une deuxième, on en aura une troisième. Qu'elle reste là-bas, qu'elle ne vienne pas ici. Ton histoire de kékélé, c'est ça que ta mère te met dans la tête pour qu'elle vienne ici. Mange ta banane. Non, je mange, mais ton histoire, non, tu m'as coupé là, je mange. Obengeli ngani tika ngai kimia mama tika ngai kimia naza marié oyoki koko doko oba bêtise oyo ebisaka po marié na nga na yebi yango lelo ki marié na yo omoni nga nde na ye ntina veni na yo cela veut dire naza na besoin blague te baje kutu te na oyebisa yo domoni nga nde na ye ozwa responsabilité ya mwana na yo kobota na oyebebiseni nga libala na ngai ozokanga alors nani ko ba jeter na yebiso ba jeku tout na ngai po yebinga bien yo yebinga ite ha koko na yebiso ko sakana na ngai nano yebinga ite na yebisio nano yebinga ite toza ba collègue na musala te to botinga na te to botinga na mwana te sikoyo ngo banga na mwana ana sikoyo on ngo banga na mwana ana epa na ngai koyaka na yo te na koya misa lokuta ozobimise talinga kutema ya miso wana yo nano yebinga ite nga nalobaka mbala moko na kei na ngai bokodiako kona aloba no tonton pardon tena fasi sunganga nazokaba vertige omemelanga mwana okatisanga akati ya ngambo okende ita nasebi biso komona o lelo toza na biso kaka na ote deja bavoyage nanga kaka nde nasalaka na biloko mpe eza nango namoni mpo memelenga mopaya nakanisi masolo abien ezali namoni masolo abien yaya est ce que kondi bien kaka nakomemelo masolo ya mabe ya bien vraiment ya bien ndenge bamarchandise koto marchandise eza nango bien nasi nayeba biloko yango eza nango na kati awa oyeba kaka nde nini yango osala masolo aussi biloko noka nde tosalaka tusa tobandi biloko yango eza toza na bacongélateur toza na bafrigo na barechaud nde namemaki kuna eza na bacafetière eza na basani bakikalungu kaka nde namemaka biloko na ngai wana en tout cas mama Monique namemeli yo mopaya ça va nasepeli komona ye
En tout cas, on s'allait sur mon moi, dans mon business, c'est d'arranger na ebio le lot ici, le bio linga mutum. Ça va toujours bien. Parce que yo go za télé nous ça va voyage na yo na mais ce qui azali. Au moins que toi quand on poto te kat. Mais so melinga mutaza la vraiment muta confiance pour na ebi que na pesi bilo na ngeza na maboko bien. Yo te sto mesani hein. En tout cas na opesa ye confiance na nzela na yo. En tout cas mamoni. Confiance au pesa. Donc mutunyo sona on memela oyi. En tout cas za de suite hein. Abosaka dire nenga zawana. Yo ebikande to sala kati. Mikande fo izala. Na problème. Na monde na biso na confiance te hein. To salika mikanda, ça na problème te. Babiloko eza na ngota ndo robimisa yo ozu ya yo mais dalingi nde opesa ngambo ndambu. Yo ebika monde na biso ndenge zala. En tout cas problème te mamoni ko za décider. OK. Aza bien. Okoyoka aza bien. Na opesa merci na ndengondimi na zala na travailler en collaboration na yo. Ngana za grand bosseur ndenge Malicia lobby ozala dessus teza solo ndenge olobi ke samedi toko bana ko futa ndamu le samedi pas de problème au mona kaka l'essentiel tout sera ba papier on a du sérieux ezala mais ser nazo confirmer ko ozala dessus te ngana beta benda borango na teka kana ngabenda o se plana nga ozomona na olinga ke ndenge ngana za na lisi tina suka yo per susu Tina Suka. Et vous allez se rendre na kanisi wana to ko ya biloko to sali ba mikana na biso ndenge to ko bandeli ya musala. Bobo monde ozoki ko umela te. Ngami ko laisser pusani. Soko bimi yeba ko zonga. Ponga na etana komi boy. O ba bengi onde na zakuna moi sino passer roboter ça la bien te. Hein? Ma chérie, c'est pour me déstresser. Dans le BPT qui est à distance, non, on est ensemble. Oui, je comprends. Mais en plus de ça, il y a papa Zobela. Azobenga mingi, azobenga pour la santé na ye, kende kotela ye. Ba kopo kenda ga ningo zo yenga yenga. Bokela papa miso. Quoi? Ngana zanga na papa? C'est quoi ça Zobela etalinga nini? Etalinga na nini? Bobo. Kaka pona mwa kanda no kangela papa ti lelo. Mais bien sûr. Likambo se le kata yo moko ka eleki mikolo. Yo ko limbisa te. Mabeni ni combien mabe yo sala kana mokili yo ba limbisa ka yo papa. Luka lipamboli na yo Papa sa komi na âge ne ya mukolo si apusani. Oyebi ke mutu soka si akoli ba koma na ba incompréhension. C'est pas pour ça que yo ko boya papa mutaso bela ne tano bimbo zaka bino mi balende botikala. Papa tanga bengana nga. Ayeba te ke un jour akobela. Ayeba ngote tuzaka biso mi balé. Mais à se permettre que tikanga libanda ngana ke tala papa non laisse tomber tala mokili ya bato moi mokili eza ya biso te mokili ya bato yo kolimba ko sala bolamu te hein bibilobi enfant obéissez à vos parents c'est le premier commandement avec sagesse bobo limbisa yo omoni mutu soka si akoli AGC pusani mo ba jamais akoko limbisa ete papa osana leso okoko kendo talete yo te papa na sana ndoki voilà papa na sana ndoki yo ko ndimanga na za veve papa mobile nga kufi bomwana atiki ngana ba wenge na belombe na ebite na mutu na makolo e pa ipasi ya bana pona classe e pa ibwe mobile tala bolingo ezaka na kati ya motema paye tata na ya kolala ona okende pa ite est-ce que papa na za normal pe tata ona swala kina bolingo na yo alingo bengano e alo kwa ngade na za na liso moko na nga wenge na bengana wenge atelengana ezala kate te mama te bobo ngala papa bobo odike na ko sepena likambo wana te koko mama zoloba na hote papa olobi otika bino mibalete po ne ko otika mubangia muto avanda bongo na pasi azana ngo wana ozoka na musika lelo yebisanga so papa kufi okozwa courage en matanga ana okosomba cercueil osa matanga akosala soniko papa oyo azoboya mwana oyo yanga za na libumu na yo azoboya famille oyo yanga est-ce que ça papa na ngai makila na ngai papa waboti ngai abenga na ngai mama ngana solo bana mbai na conseil solo babu bon lokola papa ngana bimi ntababe na bimi mbusu ya mama siko ngana sani nazonga moka na bale lumbu pour ngai mama na opesa yo bokilo na ngai conseil yo yebi ke bokilo na za molimo mabe mama papa tala siko tunaki nzambe merci lokolo tienga na libota ya malamu mama linga motema malamu ngaza aka motema malamu parce que wenge na ngaka yemo tala yo sikoyo
okomi kamui bubunu matame vindi lokola Monsieur Pompidou. Ato essayer munene asa bokilo na yo. Ezaka lokolo boko lingai. Chérie Nayoki, on va voir. On va voir. Koma kuna yoko ngana ebisi koma kuna. Tala papa luka lipamboli asuka. Mutasi akomine mukolo mo basakala bona ben compréhension na bango. Sarakoulé. 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 Okomi olé olé. Nikolo ya Sarakoulé. Nendako olala te. Mosala seko de coucher. Okimi mwana mboka. Oponi Sarakoulé. Jakara jamba. Mbai. Montera jen Angelu. Montera jen Jambe. Montera jen Doki. Montera jen Rima. Akangi kol. Ateko sukola ye ayitiye. Mbai. Atako baibinga biloko na mboko na kotonga bumba te. Imanyo. Koi. Mbote. Oman koi baitiye. Ya jakana jambe pana biso ngaje moto na bumba jakana jamba pe atinye mamoko matata tande ba itie bache ko sukola ye papa yebinga te ngana yebo yo yebinga ngaja kala te ngana je moto na bumba na utimo shika na bokata na bumba tina kombia na jaka te ngana yo yebinga elong nange lo belo lo te bijebo oh mbebo yango nde jola aksa na jomo no kwa na ebiango usunanga mbala moko na laki malade o memela nga mwana po katsanga nzela su yo la teka mwa mikolo o motonga sasa ka jagi na mwana aje tengu aje bosono aje otambola kpenju yo jana makolo yo jotambola nazaki malade nazwaki tonga ba fièvre nde sala biso nde sala inge déranger nga lokolo mais sinon ezangai naza très reconnaissant nazaka très sensible na bato baranda nga service yango na moni ozotelenga na kaka on dirait parce que là na même tenue que na monaki yo na moni sous le lot ça me fait réfléchir quand même banana mona na même ilamba mama o makambo nga kutana ona mboko be moko na kitana libongo na jeko ya bana moko bajagi liboso na ngai bajana yambo na sima ba yo te tatake ba balingi ba iba yo tojo kenze amo pesa do simbelo saki na jagi na saki ne bate na mbisi na aki nango na pesi bango na jesima na bango na mona ba poti ba keipe mwana benga mwana ndeko na ngai na yaki pa na yawa ejete wana babenga ngo maya vallée super film mabale do basimbi shoka touche ba kena ba jaki chassa omoni kuna osika bato bafa na jola la wana na jene sikati kuna nde ba shege so benga bango ba shege do mwa bana mo balala kala libanda do ndio bola libanda ko mi shege tenga je shegete na butu o moko na lali wana lobi na butu ba ye vieto beto tanga ba mona telemi na bandiko gbigba
panga bunda libanda la bumba na je champion na libanda tana bandiko bigba bakimi bakei mais na je segete bino bato aboy ba roya ko zo ba salisio mais tout un problème qui roya na sima donc voilà quoi mama limbisana dibu mwanzale zakala matoite so la pesa musala osala musanyo soko pesa ngai mama na kombo na nzambe na kosala papa landanga na ozana musala opesa yi na lando be sika sika nzo landanga papa sarakule 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 C'est un bon mabilo. Exact. Ça n'a pas route. Ça. Ressemblance. Les chauffeurs à Kawapina, Nalandanan. Yes, dans la voiture, ça c'est ma voiture. C'est pour mes courses personnelles. Viens vite. Mais non, il y a qu'un cœur. Le chauffeur, vraiment. Tu es rentré? Ma course en gopé, natindi chauffeur, au lieu qu'à zong appelle Noki. Mais en tout cas, je refuse de croire que y a ressemblance. Namuni moi simoko vraiment mindondo. Koba kisate kolongola te. Quel mindondo mutali. Oh, allez qui on a taxi? C'est quel mindondo? Maintenant je viens ici. C'est la fille là qui a créé des histoires ici. Non, l'histoire mindondo yango vraiment parce que naïbisa qui après réflexion, namonaki que moi si nanga ya faux aleki mindondo soki 100 fois. Bon, j'ai oublié mais wana ezaka na cadre kaka ya ndenge na zo kolobela wana. Moi l'autre jour, j'étais debout quelque part, j'attendais mon chauffeur. Namoni lokola yé. En tout cas morphologie, c'est vraiment yé mais longi, loka bombe ke longi, je n'ai pas vu la figure, je ne sais pas si c'est elle ou non.
En tout cas, je pense que c'est elle. Mais morphologie, on dirait Kakaye. Ah bon? Mais elle était sans bébé, comme ça. Pas qui boiteuse, là, elle boitait. On dit bon. Azako boité. Oh, mindono boiteuse wana yete donc wana zaka kokana kaka. En tout cas morphologie vraiment corpulence on dirait Kakaye mais en tout cas oyo nga na moni na voiture atiki suki modèle oyo vraiment ngana sepelaka nango ngabime mindondo mais azoluka nini pendant ngana sina décidaki que c'est fini. Et bongo makambo na tikaki wana bazako lobake zoka yibaki mwana des choses comme ça et suka ndenge nini. Oh, oui, le journal en parle, bon, la police fait son travail. Hein. Bon, moi, je suis pas un détective, c'est ça, bon, c'est là, moi, je ne m'intéresse même pas. Ah oui, puis là, on est là, on est après, on va vérifier, et ça n'a pas vous avez des problèmes. C'est grave. Ah. Hein. Bon, dis, non, ça va, allez, au repos. Et quand tu sais, Piniti, mwana ya kuvanisa biso boyi mwana telemisa biso boyi bongo soko mukolo pango ya bimiao tukumi nani ngana yo yaya ozana makambo mokolo pango yo to bengi mwana alobi to ya kozela ye awa to zela baba sakani nanga kasi ngana lina yeba pona nini to komi kuna te okay wiba nganji to ya bien te mais kasi tika koloba Boba sakani nanga. Si je meurs ici. Ah? Oui. Olobi? Je peux pas faire quel que soit. Ozana posa okufa. Yaya, na koloba na yo boui. Ozali wana oza koyoka pasi. Tina koloba loba mingi ezate. Vanda totalela ye mutazelisi biso awo. Aya soka ye apesi oyo to sengeli nangu ngano to baluki malembe toki koluka munganga. Eloko nino kolobela ya mingi. Yobana zakuya. Ah bobo sala no kipo ya to umelia wate. Ah yaya nini? Simbangai. Nini lisusu yaya malembe yaya pardon. Ya kusala boyete pardon. Malembe. Tantine bonjour. Bonjour. Santé en seconde. Ozomona tozomona te bobo zala na soni bobo zala oyokinga otelemisi biso wa titi to umeli olie oloba maloba oya malonga mwana lobaka pona tata na ye oza kotunanga mituna buzoba bobo bobo natelesi bino na côté Tantine, yo ebi bien que ndeko na mobile. So na bina bien sabino kuna côté na zalaka. Akosala désordre. Ata sali désordre. Nini ezangi yo okoma na ndako ya tata no sika za kobela okende ko yeba. To mema en hôpital. Soki na zalaki te. Tantine, obiango bien que papa bengana nga. Ngana koko kene sukuna te, abengana déjà ngai. Mabe ezate. Vous m'avez comprendre ngai. Toza na posa to ke l'hôpital. Siko ezo senga nini siko? Bobo. Yo mtoko tuna ngabo ya solo. Ngayo. Kubuta mabi. Débris na mbongo, luka moyen o mema na bokoma na centre. Mema na hôpital. Soki kokite na kobenga. Eh maman, likamoni na balabala masolo. Kasi lisolo to betale na Karine ke papa zobela. Nde na bengisa ki to kutana. Menga kanisa ki akufa na hote. Nani te. Kanisa ki akufa. Nani akufa? Mama. Oyebi mutu oloba na ye. Ye nani? Tata Mwasi. Ah, tata Mwasi. Babota mana papa mama tata mo. Leki na propre. Ya solo. Ah, tika na prendre parce que ozo ebate. Oyebi kende ko no azando. Mama toke na biso, toke. Bobo. Ngando. Bobo. Kaito. Bobo. Yaya. Bobo. Aji mama msusu. Bobo aji mama msusu. Ngai papa na yo. Te yaya. Te. Donc na yo kaka. Kolela te pardon yaya kolela te. Oyo ya zo sala zo yeba yango te. Mukolo ezali. Akoluka tata. Na buti yo. Oyanga bano le bango te. Keta pondi. Tobota mikindoki alaki te lelo komi ndoki. Koloba ya mabete ya limbisa ye. Mbongo ibo wa pesi. Ikota tam kete na keltema na ngai.
soki nakumela formol mela soki nakufa bango te yaya yaya me mbongo oza koboya lokolo oboyi ngai mpe nakei yo moko kufa na mpo eza na mposa kokufa yaka pembeli yaka nakufa yaya nalingi maloba wana na monoko na yo te mpe nalingi biloko wana te eloko te mpesa mbongo kasi bobo yaya songa munapondaki yo te yaya tika biloko wana bilakeli nyonso oza kosala mbongo wana ekosala eloko te na nzoto na yo yo loba ya malamu na mwana loba ya malamu yaya koloba ya mabe te aza komiyeba te oyo aza kosala moto alala na immeuble te alala na building te yaya jwana mosala bobo yaya tika boye pardon nasengi bolimbisi yaya azali mwana. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu pleures comme ça? Bango, comment les lapins papa pour qu'est-ce qu'il y a ma fille? Bango ba jaka sola je pour la bo pese libele. Eh, bango na botande na césarienne. Ma belle na na obimate hein. Et bébé ça ma belle. Blandine! Blandine! Maman! C'est fini. Ma belle, joie au changer couche. Moi nazo la nini bou. Et pas mal à remarquer semaine au bimol et la makasi. Oh! Au coup c'est non mon terre. Que nous c'est les libéraux, peut c'est libéraux. Peut c'est libéraux changer peut couche. Ya namboka na biso soko to po andenge mwana jana pa mabele mabongo basali bongo to boke. Ba pese na mboka sazo ko melo ko mono te maka maso makosila. Tout ma mbele beba pour la César Kenya on s'occuper na mama kende. Bon, ce qu'on va course on est na sa bongisa ki maso programme nyoso en sa salaki. Moi c'est programme à moi na pas programme à moi les à part, il y a biso pe mikolo à part, hein? OK le supermarché sont bilo pa moi na, o ya biso ndé na komela ki oka wana. Moni ki bando yi pina na PMI penza donc vraiment vous avez vraiment un travailleur à solo pour la PMI ba ko sulu bando ko se tracasser ko mo sala on a place na bien. Ndena lo bakino na jahama kasi na mosa. Wana na moni ya mo. Banda ya ko tina bukata bumba nyonso ba ebingai. Na CP. Bongo yaya banda na na jomono be yo na jomono be mwa na tata na yekwa ajena boyaje ajena mo bemba. Ibani deni. Ibani deni poser nga ba question sur tata moi. Ba depuis ko ba no poser nga ba question. Ibani deni. Imbisha. Ah, mais ah ozo vanda, ozo liate. Et ce sont les mbongo mobile. En tout cas, je suis désolé, nga bat ba kota na vie prouver na ngate puis bato wa poser ba question trop na ngate. Alors na moni utile na voyager na yo. Na kombo na nzambe na kubandela. Na lobi kene ko sa ba course. Oh, merci. Merci. Tu vas voir utaka passi hein. Ou ko zo mutu bo ko lo sale seconde ne tala bando poser ba question. Mon uta. Ebike, pardon. Ndela bo fona zonga suwana mbangu. Est-ce que moi je fais un devoir comme? Faut faire 1500. 1500. Donc qu'est-ce que je? Ya, yo taila ngam na kenda nzelana. Beta shope ta na mbongo wana na bakosi msusu na sala makamu. Fatou. Suite à ta mo step banda. Ko yebisa ye eloko te. Yanga mona bat bafanda ba osola. Te so bat ba osolo la. Anyaka yeba bazo sola nini, bajolo ba nini. Ko meka ko to yebisa ma voyage te pour ngape. Ba osala ngo ayebite. Ko yebisa. Ya, na oza baba te. So tu ninga no répondre quand même ebinde di no. Même ma voyage. Mami. Dan. Ai. Estamos aqui, viu, então. Dan. Fatou, mbongo, Fatou, mbongo te. Mbongo te. Fatou.
4000 pardon kolinga te mona pela liboma nanga nayebi so ngande na boye avant nazala fatu ozomona lelo nazala shege batubona ezomona te batu bana be mo te boteleka ezambe ya opesa mbo na ngai opesa kosesa bavatu te Olo kutie mama. Fatu ka kokosa. Mama, ni wazo nene no ka doka kwa mozi hawa. Ndena zabo nazo yo. Tena na pesa mbongo. Fatu 4000. Zabe ngai. Zabe ngote ga nini. Comment t'as tellement tendance à la moto? Lelo ayeba ko ngoke tike po nga mona ngai mama. Nga ku basa na nga ba jete tike na sasa. Yo mona uteza bisesa. Yefuna ne ba bisesa. Ngala ba kabakata ni moli mela nga jotu na sa ya bwana. C'est qui ouais maman? Ko sentir nga bien. On a dit que $1000 on récupère $1000 pourquoi c'est ça? Moi c'est bon on a tenu kuda kati copine on a elle a devoir $1500 na ya on a besoin parce que c'est mon que lukambo na tabo na moni bon ya c'était $4000 4000 et bongi et mon a tête à moi na peut-être c'est pas notre tabo c'est pas na peut-être bomba ki ngo pesa kinga momo ezaka yo yiba ki pa mbali wana yangonde tela tu eza yango albeza mo eza yango na bomba ki yango ki na voyage de mo sio na lobi bongo wana o yiba ki pa ya mobali ongana loba ka monoko makasi da tabari ya ba beta yo tona soki masasa azaki na mondo mbele na mukongo kao lero yo 40 jours c'est le cas bon ngai na ibisi oke mwana na ngai ayiba ka tasa lekele ko bote je là voilà fongola oyo zela nano soko ipa bato koza munoko piata te ngai nakangi ndako naluki avana dimawa na moni hotel là peut-être laquelle comme pépé j'ai fermé bien ma maison maintenant na fongola na coup de porte za pour les qui a ouvert ça ma maison tata moto boboso na iki tonga na ela kuti rido ka bo be porte ba benzi na bele loko le la tindi la mo porte za ki ofunga ba ila kuti kuna ke luka mona mo limbo ezate shato tu habite na bele numéro na yo siko numéro na yo ezo le kate ne ona monyo po ye ana ye ko na ifongo les na maboko ndako eza ko fungwa ma na habite na zo luka yo les nyonso les zones ko les zo luka yo na moni place o indekte obisanga te même la kinga teke tata moi si je sors tu n'as rien dit mais ngapela bibi na importe le gros mal accueil hakele ko ngamo pep ngapela za nini na kei dans mon retour mbongo yibi mo siko bosana ko kanga ito bosana ko mbongo le bila ba yibi tata moi si ngai tata moi s'il te plaît wa tata moi si ma fille parle tata moi so akama na lelo te akama na ya kala na bosana na vie aluki numéro na nga abengi nga ponga na voyageur na luka mbongo na passe ta mo no mo nga na mata ba avion moi so benga na téléphone fa akama na ya kala akama na lelo te ya kala ya 1900 abenga fatu na linga kene Turquie so moyen za linga c'est bon problème ezate na sali wa masolo bile ni na Turquie ake Turquie nanga na ede na sali wa makamunyo so ba vise bimi sikoyo abengi ngai na sombele billet na $1500 nanga na kena sombele billet or billet o eza sac so na bina ke côté kango sikoyo wa pianga $1000 donc $500 ekende ngana tika ata infranté yango na ye awa ayozwa mbongo apesa nga $1500 nanga na pesa billet na ya Turquie donc apesa nga mbongo nanga ngai na kende na pesa billet pour na lina ba aventure te mama fia mbongo c'est 1500 na ye aza camarade de ya kala bosi mal ko boy ko siko bani ko ba na moske mo na ngai na osika so yo mtu so ke ngo pesa ngai na zo bo o distraire nga na kena biloko mais ekoki ka prix $500 te na kena biloko kama kele mama kele tata mo so si bo na pesa ngai na so na bongo te donc ai na zo bo donc nga na yibi bongo yo yibaki yango so be bongo na ndako po yibaki yango tata mo so tata mo so si bo na ngai na boy na tata mo si na fuka bila nzebe na ko la kama bibo ya bongo na ngai tata mo so tamo na pasi na tamo na liso biete so na so tamo na ta parti par là mbongo na ko fuka bongo ti tata mo si na boy na ngai loko lo yibe mo zela na mo yibe tata mo si pardon badala bota batina koli bodo na mata mo ko pa na hote no na manka yo pete na zo mo pa na mo be na pa na ko yiba ga tele na Kende, soko yiba
naza batema bezo kangai fongo na ko na yango na kanga tinda na ko tinda ko ko fongo na bita mto fongo yango na moni kaka yo mi yo mboko omi ozi la ba utayibi mbona na bo ni basale na yo kende sabona yebi to kufa na mbona yebi kufa na yo kende. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye.